Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, Balandignon Soya, Mama BBC, bonjour Nabino, bonsoir. Ici qui est les bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non. Grâce à Nzambe na bisonde ya motuya. Alors, famille Libota, Bampoishu, Bokoto, to solola. Et que ça la bien makasi parce que ma kamango n'engezo kende. Et ça vraiment qu'à passer à Kolobaka. Jusque là, les gens ne comprennent toujours pas. Sortie médiatique et à Maman Étoile. Est-ce que Maman Étoile a qui touché personnalité à Sila? Est-ce que Maman Étoile a qui dénigré Sila? Té. Bon, tout dans la maman bébé c'est likamwango ezanini. Et likamwango ezake. Le bibi sonyo so Maman Étoile azaki na Angola. Après que au Angola il fallait zonga na Congo. Vu que non Angola makambo ezaki vraiment bien té. Alors il fallait zonga na mboka na Congo. Alors na ko zonga wana na ebité ndenge ezalaki. Soit disant, atika ki babilo comme sous ceux qui n'a dépôt moko na lufu. Je crois que c'est une émission et pas Maman Esther, mais vu que inspiration est kesseni, alors nenga Maman BBC pe na lobi que non, na essayé de décortiquer on a nous bien parce que inspiration est kesseni. Nga na koloba na ndenge inspiration nanga et donc na kolobela ka façon ka que non. Na kozwa inspiration nanga. Alors, maintenant eza déjà matière ekoti na yebi ke non e usuka kaka epa na bisote bato ebele ba ko travailler nango vi ke non to moni mutu abimi pona koya koloba ke non Maman Étoile biloko no ndenge otikaki yango na dépôt nanga yo lokolo bimaki oye ko toucher Sila ya ko longo na peso soki 45 minutes soki 40 combien de minutes soki 45 jours oya kozwa biloko na yo na dépôt soki osaleli yango te nazo bwaka biloko yango. Famille Libota, tous à la souple en esprit. Famille Libota, tous à la souple en esprit. Tous à famille Libota, tous à belle vie ou rien. Belle vie ou rien. Focus sur belle vie télévision. Mais on est dans les cambo ya Maman Étoile. Dans les cambo ya Maman Étoile. Non. Ce qui famille Libota, vous avez na ba lufu wana. Ce qui vous avez na ba Angola wana. Les cambo aboye. Ezo ango en clarté. Vous pouvez toutefois faire quelque chose. Il y a que non, boke bozuika biloko yango ya Maman Étoile. Parce que la minute au show ezate. Maman Étoile a qui ko finga Sila te. Naza na audio moko boy na ebité soki maman ngwa ko permettre nga. Ezo sala soni nazo répéter ngo chaque jour, non répéter. Comment est-ce que likambo ya Maman Étoile abimi na réseaux sociaux? Aye koloba na ngambu moko lobi na répéter ngo chaque jour sortie médiatique ya Maman Étoile ezala ki pona ko protéger ba ser mi balé wana na ngambu bela na ngambu Sila mais façon na ngambu Sila bozui makambu na façon bobalusi makambu mais c'est dommage tolanda après na ozongela bino. Très bien, OK. Message au non ça là, vidéo au non ça les a pour na Maman Étoile. Maman Étoile, autrement dit, babengaka Yolande. Ok, nga na ebike na benga ko mingi, ser na Yolande, tout ça tellement très bien. Nazo ko former yo, vraiment to kana lingi teke, to benda na lilo moko o ezala ngona tina te. Pardon, na pesio 45 minutes kende na dépôt na nga na louf, kende ko récupérer biloko na. Nazo ki biloko na mawa. Mais le quoi yo komi ko telemela Sila donc il na posa discuter na oti kende na lufu kuna na dépôt nanga
kende ko récupérer bilono soki ko récupérer bilono te na otinda bana misala na na lufu ba bimisa bilono libanda na pesi yo ka 45 jours komona mutu babeti na visa. Bonjour mes amours, je suis message au non ça là vidéo au non ça les a pour na maman étoile bato autrement dit babengaka Yolande. OK ngana ebike na benga ko mingi ser na Yolande tozaka tellement très bien nazwe ko former yo vraiment to kana lingi te ke to benda na lilo moko o ezala ngona tina te pardon na pesio 45 minutes kende na dépôt na ngana louf kende ko récupérer biloko na zwaki biloko na mawa mais le quoi yo komi ko telemela sila donc il na poso discuter na oti kende na lufu kuna na dépôt nanga kende ko récupérer bilono soki ko récupérer bilono te na otinda bana misala nanga na lufu ba bimisa bilono libanda na pesi yo ka 45 jours komona mutu babeti na visa. Bandeko, vous savez, ezanga bato mususu bako bimisa biso ba mama BBC mabe vi ya ndenge biso toyaka kosala ba critique o eza logique vi ya vérité o biso toyaka nango et ya ezana na omoni communauté na biso bato ebele bako ina mama BBC pona critique o eza logique parce que ça fait mal. Comment est-ce que batutu baza bango nyonso na réflexion moko? Comment est-ce que batutu ba comprendre likamuna ndenge na bango elekelanga franchement ezo lekelanga na ebite ke no soki nga mama BBC na bana ko bimisa ba gros mot na munoko nanga na ebite soki gros mot ni ningo bima pona yaya oyo na ebite soki gros mot ni ningo bima pona yaya oyo olobi bien naza na yo problème te to luka problème te esika problème eza bon yo ka biso nyonso comme ça to travailler sur ba dire nae c'est parlant de ce qu'on a la sabino que non congolais aza mutnani les abakwiti ba batuti les abakwiti baza niveau moko ya C toyoka. J'espère que vous allez très bien. OK, message au non ça là vidéo au non ça les a pour na maman étoile. Maman étoile bato autrement dit babengaka Yolande. OK ngana ebike na benga ko mingi ser na Yolande tozaka tellement très bien nazwe ko former yo vraiment to kana lingi te ke to benda na lo moko ezala ngona tina te alobi très bien na yo ko informer yo eloko moko oyo toki ko beba na te parce que eloko ngo eza na tina te, c'est-à-dire que non eloko eza na tina te to beba na te mais eza déjà na tina te bomoni ke no tant boloba kata mama bébé sa ko ya pona ko recadrer bo bandi oloba mama na Afrique du Sud. C'est parce que boza na notion moko te boza na sens moko ya compréhension te boza batu moko boina ebité yango bino les abakwiti nani yango aloka bino alobi très bien ko tolanda to continuer. Pardon na pesio 45 minutes kende na dépôt na louf kende ko récupérer biloko na nazwaki biloko na mawa mais loko yo komi ko telemela sila nazwaki biloko wana na mawa lokola yo okomi ko telemela sila est-ce que to telemina wana nalingi ka nazogisa maele ya batu ye aye ko telemela sila wapi mama étoile aye ko telemela sila wapi les abakwiti na yebi keno bolandaka nga na bolingwa nzambe bokomela nga ta na commentaire place oyo mama étoile aye ko telemela sila peut-être biso toyokaki yango te ou tomonaki yango te soki bino boza na maîtrise ya place o mama étoile ayaki kotelemela sila bobimisela nano biso comme ça to comprendre s'il vous plaît. Bomoni babiloko aboye na moto yango ya sila non osali ka makasi ya kosala video
Pona ndenge obengisi soki tumba tumba et wana nde ozwi courage ya kosala. Donc terre à terre cette dame nazoyeba te soki aza ndenge nini sila oyo. Makambo ebele lekaka sur les réseaux sociaux oyo. Okendaka nango na ndenge moko boye ondire so pe ndenge ni ondire omoni te likolo nango yo pe obwaki na yo tuti bordure obimi okei. Mais ozu moi courage wana ya likambo ya mama ya tumba tumba ndenge obengisi tumba tumba osali pe vidéo moko ya combien de minutes. Ozo animé pona likambo ya tumba tumba. Wana siko lingo la kisa mokili nini? Olingo la kisa mokili nini que non il y a une bonne relation na tumba tumba. Et a tumba ki o déjà. Et ça ka soni mutunde sali sur vidéo wana. À la logique tu n'es osaki ta mutu moko te que non ya osalata vidéo wana na tumba tumba. Il te fallait garder personnalité da yo. Pour lobi lisusu akwa ko niata mususu. Ka nebi do bolo ba que non to mesana e bongo to abalukela kabiso. Mais eza nonsense. Mutu bongo il faut ko éduquer. Mutu bongo il faut ko éduquer. Et ça soni parce que ngana ko ndima te que non belle vie mutu moko lobeli e mabe et par après bengisi aye apsali vidéo na eza déjà légèreté ya leader. Eza déjà légèreté. Eza légèreté à leader oyebi eloko zo salate oyebi te yango to loba awa ke non si la ndenge za na ozana makila ki leader te. Bo aimer beau partager famille bota de l'autre zo banda film na biso na Belle Vie télévision heure ezala toujours heure de pointe ezala 16h30 alors tous ala wana focus malgré to na biso na matière oyo mais idéologie na biso ezaka moko na likambo ya mama étoile bandeko heure moko pe foka ko bomaka moto ya koloba keno famille libota boza pe kuna na balufu yango soki boza wapi yango wana bo se porter ka garant ya soki biloko yango mama étoile eza soki na garage soki na dépôt ni yango wana bo keleka bozo yango eza fin du monde te po bona ko kitisa mama étoile ti na niveau oyo to continuer audio. Kende na lufu kuna na depo na nga kende ko récupérer bilono soki ko récupérer bilono te na otinda bana misala na lufu ba bimisa bilono ni bana na pesi yo ka 45 jours komona mutu ba beti na visa. Bolandi ce qui est bizarre soko tali ya yango azoloba akoza la mama akoza pe na koko tam supesi lango ayebi yo te. Bozo salela ba sentiment moko bo ezanga Seigneur aïe ngako babiloko bo epesa nga méchant surtout so no mona ba réfléchir so ndengeni epesa nga kanda moko na okozwata film na beto penza bien comme ça mayele ko efungwama. Comment est-ce que vous les abakuti bo comme na niveau o ya stupidité il a niveau o yo penza. Bobi misela biso ta place au mama étoile abimaki mama étoile kuto alobi très bien na vandi na Belle Vie na vandi na sila ka ne nazaki na tournage wana na moni ke non ba deux sœurs baza na problème te ba sœur na ngai bo gérer ba fan na bino ce sont vos fans de bazo kabola bino. C'est un message fort. Skotan bozo ya keno oye konini sila ayaki kofinga sila wapi ayaki kokitisa sila wapi. Dommage tolanda yo za na dundu na ngolo sali boye babiso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola yo bini okiki chasa lelo komo simba moi $100 okomo telemela pe sila. Ok, ça là non émission pas Sarah to. Le bien que Sarah to là si les bien a dit. Et biso sko baba koktoye. Au moins soko bimisa biloko noté na défaut na défaut na lufu. Na otinda bana misana ba bimisa biloko. Et pour iloko mima na réseaux sociaux, biso sto mema na réseaux sociaux. Ba bimisa pela biloko na yo. Otiki no biloko na défaut na mbonga ko dedwane na mizati. Taba tu mususu. Mukolo mo ya zoba.
vraiment tout cas nayebi te sur le bandeni biso po tozala ba fille ya matalana ti tozala so topesi na gauche droite pe ko yeba te biso tokuta ona dundu yo mama étoile conseil ni biso topesa yo za na dundu na ngolo sali boye ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola yo bini oki Kinshasa lelo komo simba moi $100 okomo telemela pesila ok ça la non mission pas ça rato le bien que ça rato la si les là dit et biso sko baba koktoye o mo soko bimisa biloko no te na defo na da depo na lufu na otinda bana misana ba bimisa bilono po iloko mima na réseaux sociaux biso sto mema na réseaux sociaux likolo nango afingi mama étoile mukolo moko ya zoba sko na yo na mama étoile nani abimi mukolo ya zoba na yo oye koloba keno mama étoile mukolo moko ya zoba boza nani sko na yo oyo obimi compréhension na les aki na trop bas na sortie médiatique ya mama étoile obimi ozuba baba nani na ba ozuba condition na ya soit disant que loko mama étoile abimaki afingi ne sila te eloko moko te loko biloko na ye eza na dépôt na yo il faut bimisa biloko ya mama étoile liko nango fingi mukolo ya zoba. Mais laisse-moi te dire Yaya omoni mukolo wana ya zoba oyo fingi mama étoile laisse-moi t'informer que non yondo za bongo pour na bimisaka ba insulte na monoko te yondo za bongo. Tu sais pourquoi? Parce que compréhension na yo na sortie médiatique ya mama étoile zéro. D tant yo bimi boy ba propos nyonso tenir wana e bimisi yo niveau trop bas. Ce que yebisanga mutu azana compréhension te azana incompréhension niveau très bas nyonso azoke nango kwa ngulu sikoyo ba obenga na nezoba po ata soko ozana bandeko na basi bandeko na mibali ozana famille na yo ba webiso Yaya bongo te. Maintenant là tu te permets peut-être ya ko beba na mama étoile po na ka mama étoile abimaki mama étoile afingi sila te. Bobima pe bozana ba raison moko eza tangible ya sortie médiatique ya mama étoile. Nga kutu mama BBC na lobaki ke non mama étoile nga na kondana ki so botali émission nga liboso na kondana ki kutu mama étoile pourquoi abimaki. Moi j'avais préféré 1001 fois ya koloba ke non sortie médiatique ya mama étoile et linga yo zala ke non nga linga na sepela nango ya koloba ke non tango abimi alobi ke non si la ba insulte leki naza traumatisé na okokate nga mama BBC na ngana betele maboko e ba gisement na bino nyonso oyo boye nango na komba mama ya mama étoile elingo za na sens malheureusement. Mais ce que tali mama étoile, to pesa pe mama étoile merci pour la sortie médiatique na poto yeba isusu ba hypocrite bazaba nani. Ya ba comédien et to yeba ndenge ka makambo bimi boy, to yeba nyonso po ba tumususu pe bazu ba délivrance. Tumba zaki muto ke ko jouer te bazaki basi ba sauter. Atata uyo moko si la zolo ba na vidéo wana na moni batindelinga azolo ba keno nazaki déjà na sina cheyo mouvement ozuye kaka na je ya koloba ke non nazaki déjà na sina cheo na longola yo ozuye kaka na je lokola na yo na ye tumba nani niveau trop bas beaucoup mani na buzoba bino nyonso bino bokanisi nga ndenge naza boye naza famille libota na okelo batala na bakisi su famille libota du sang na okelo bakisa ngo bongo soki naza na problème na nakutana kana na leza bakwiti na ville nanga nakutana na bango o mona peto kutani boye to bandi oswana mais toyebani eza ko swana te ya ndenge moko amabe ko swana ya tozo s'animer kaka ya kobake non eza guerre moko eza loyale.
E ma BBC yo me makabiso likolo ma BBC yo me makabiso likolo ngabia bolongwa kuna baleza bakuti tokutana na bango awa na ville nga na za omona keno tiraimana to osala omona keno eke nango loyal ngabi bolongwa kuna omoni esili parce que façon ya bino bakuti c'est ezalaka nini eza keno personnalité nanga personnalité nanga eza difficile peut-être oya ko attaquer nga na ndenge moko boy soki ya ndenge ni lobo zaka mutu boko za mayele te ndolo ba peut-être o attaquer mama BBC parce que à la logique so taliba analyse mama BBC na sala ka critique moko o eza logique j'essaie un peu ya kozongisa batu ba réfléchir loko likambo mama o otali ye nanu na age na ye azoya akitisa mama étoile asali ye nini soki nga naza fan ya belle vie nakolinga keno mutu nyonso azofinga belle vie peut-être yoki ozala occasion ya peut-être osololi soki oza mutu deja osololaka neti abakwiti moko na sololaka na ye azokende nango mabe je vais essayer peut-être ya kobenge na bino ndekolanga calme nanu nani mouvement nozokende nango calme bongo pete o te boye eza ngabi ya kende nango bien bongo te parce que tosengi awa ezala guerre moko loyale mais bino bo comprendre nango te ce qu'on a zoyeba te niveau likamango bo to bino bakwiti bo kendele nango boza na souci ya mutu moko zolo etala likolo to neni parce que boza ta na sens amukete ya koloba keno guerre oyo ezala nango loyale parce que toyebi lobi te Maman étoile abimi. Comédien nini ah to monaka comédien nini oza courage ya kobima. Ya réalité nyonso ezo bima ya koloba keno ko finga soko kutani ka OK pas belle et pas si la problème ba finga ka ba to sila ba nani ba ebité keno entre ba dekana ba to ba finga keza ba to sila. Ba nani ba ebité sur les réseaux sociaux. Tous ba hypocrite. C'est tout le monde ba ebina ba o balanda théâtre était quand ne ba peut-être ba mourir à kokota peut-être kota là o ba peut-être na ba nanga maman BBC na kota na chez la maman BBC ça ba analyse ne kito. C'est par là que je découvre ba histoire. Na sima ko découvrir ba histoire ba na kene na nga mango na yo kabo. O mona ke bo ndebo likamwango ba condamner bino. Maman Étoile du moins elle avait na okelo ba kene elle a osé de lever un peu son petit doigt. Ya koloba ke non la babiloko oyo ezoleka tango zoloba ke non lokola yo ndimaki kwa kokitisa sila et pas nani boye et pas Sarah boye et alors ya kozwa biloko non na lufu soki na dépôt lufu na peso 45 minutes est-ce que bokoki ko bimisela biso place au Maman Étoile abimisaki a dénigrer sila non mona awa nde batu bo comprendre Maman BBC parce que moi je savais que non ce qui Maman Étoile nenga sa qui sorti médiatique na ye ndenge yindi boy ndenge yindi et ngo zala bien Maman Étoile lo ba ke non na oyate lisusu parce que na kokite ce ko bota la sko ndenge baluki la personne aboya ki ne aloba ki pete ke non na boy ko continuer ko jouer mais informer public ke non na okene na olanda mafinga na binote. Apesa ki exemple moko boye pona ko zongisa kama ela batu siko ndenge na zaboye si la za na besoin nanga pona musala bino bozo finga soki siko na lobi ke non na kedete c'était juste que eloko moko boya beta ki o artiste moko sala ngote yango boyoka ki na lobaki ke non badeko ata to ko loba makambo ngo ndenge zo kende boya Maman Étoile nzambe kaka na permettre ki to kende ngo ka to découvrir makambo susu. Exclamation ya sila tangu na video ya yena nani oyo na tumba tangu tumba zolo ba ebisi tumba siko na zongisa na bengana na boya na longola yo tumba lobi nini tumba lobi bien que non o longola nini lokwa o longola na combien étoile boyoka ki exclamation ya sila. Asali on dirait que non, alinia ta koyoka sous kombo anate et comme kombo a problème. C'est par là que vous allez comprendre que non, s'il n'a pas ça problématique cette dame, elle n'a pas un cœur. Est-ce que Maman Étoile tango abima ki aki ko titoyer Maman Étoile a aki ko titoyer ta?
Mais la façon exclamation ya si là, on comprendre que non maman étoile a commis démon mbala moko et pas naïe. Nyonso pour na nini entourage ya ba ce qui est vrai. Nyonso na isusu nini kozanga batu entourage ya bien ya ko pesa yo raisonnement ya bien. Exclamation est déjà sali que non. Donc il fallait pas y tumba atanga ta combo ya maman étoile place wana. Pour exclamation on dit que non, eza combo a problème. Kotanga te. Automatiquement j'ai vite compris que non, si là aza mutu moko memana ka pe na mon pépé. Automatiquement j'ai vite compris que non, façon oh batune ba réagir ça sur les réseaux sociaux, eza déjà mbuma ya maman bango. Compréhension trop bas. Compréhension trop bas. Yo za na dundu na ngolo sali boye. Ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola. Yo bini o Kinshasa. Lelo komo simba mo $100. O komo telemi la pesila. Ok ça na non émission pas sarato. Le bien que sarato na si le bien a dit. E biso sko baba koktoye. Omo soko bimisa biloko no te na defo na depo na lufu na otinda bana misana ba bimisa blono po iloko mima na réseaux sociaux business to mima na réseaux sociaux ba bimisa pela biloko na yo otiki no biloko na depo na mbongo ko dedwane na mizati tabatu mususu mukolo mo ya zoba vraiment toka na yebi desu na kolo bandeni biso poto za ba fille ya matalanati. Tous à la sorte de pessi na gauche, droite pe koye bate. Biso de kuta na dundu, yo mama étoile. Conseil ni biso de pesa. Yo za na dundu na ngolo sali boye. Ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola. Yo bini o Kinshasa. Lelo komo simba mo $100. O komo telemi la pesila. OK ça na non émission pas sarato. Le bien que sarato na si le bien a dit. Et biso sko baba koktoye. Omo soko bimisa biloko no te na defo na depo na lufu na otinda bana misana ba bimisa blono. Po iloko mima na réseaux sociaux, biso sto mima na réseaux sociaux. Au fini ndeko no amwasi mukolo moko ya zoba par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Sko ngana zo mituna ba agitation ba comportement nyonso bo affiché na likambo maman étoile boule na bino na sima nyonso c'était quoi au juste boule na bino penza ya bien c'était quoi au juste ce qui était dans ce qui te comprendre en côté ya koloba ke non boule na bino ezaki ke non maman étoile ba se séparer na belle vie parce que façon bo bimisi ba énergie na likambo mais non laisse tomber. Façon bo bimisi énergie na likambo donc bit na bino ezaki maman étoile bakabwana na bevi exclamation ya si la soit disant tango ya Gabi alobi olinga olongolanga na komi étoile aboyipe. Vous allez vite comprendre que non, ne mutuango oyo, soit disant ce qui est vrai, alobaki que non, boula inani, si la, azolinga kobimisa, image, yako sangisa ba artiste. Bande kobo sangisa ba artiste, la première des choses, ce que lingo bimisa, image, yako sangisa ba artiste, et l'oko liboso, il faut d'abord amour et régner. Il faut qu'on soit dans nos bolingo. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, ça sera difficile pour sangisa batu. Et lorsque nous avons amour, tout le monde a une réconciliation. Lorsque vous avez réconciliation, nasima réconciliation, de beaucoup faux hod na idée na bino. Yango boyoka ki d'accord ça loba ki très bien. Aye boy papa kanenge kenda ki wana avant matana tournage. Aloba ki nini? Non, je dois parler avec toi ma sœur. Likamongo ezane na okyo mataka mbala mon côté. Na okyo mataka mbala mon côté. Parce que pour une vidéo, il y a maman étoile arrivé na ye kak malamoko batie live batie babandiko filmer. Et puis ça qui vraie précision moko qui toko précision qui toko arrivé à Sila malamoko vidéo et bandi arrivé à Sila nengazo ke noyamba maman étoile. C'était quoi vos intentions dans ma vidéo wana? Ça aussi. C'était quoi?
Bosala ki yango pe na ba Dacosta. Bo bimisela pe biso ya ba Dacosta parce que Dacosta ça fait un bail abade ko solana sila te. Arrivé ya Dacosta, arrivé à sila. On a aussi besoin ya vidéo wana. Et bimite parce que bango basalela ki kelo mo basali neti ba vandisi makamba basalika ke no e indité yango ne bimite. Ce qui peut-être babima qui peut-être le quoi courage maman et toi la joie qui yango peut-être vidéo pelingo bima parce que je ne pense pas que nos vidéos zate à Dacosta est arrivé à Sila tant ba peut-être ba opesa na mbote na Dacosta ou encore est arrivé à Gesho. Et maintenant vous venez pour dire aux gens que non to lingo Sila zo lingo bima ça image. La grande famille beau aimer beau partager. Famille libota. Ce qui peut poser na balufu ango wana, bon c'est renseigner ce qui dépend ango ya ndenge nini ango la boke uzabilo comme maman étoile, on n'a pas les choix maintenant là. Ba occupé ko prendre maman étoile jusqu'à ce point. Famille bota toza pe belé. Et comme nini. Et comme nini to ki pa dans tozonga. Hein? Et comme pe nini to ki pa tozonga. Famille bota so ki boza kuna pe kuna na balufu wana, bon c'est renseigner bo que ce qui na dépend ango bo uzabilo comme maman étoile. That's all. Et comme nini. Belvia kangaka artiste était. Maman étoile déjà bimisa qui m'a colonna kenda ki kuna. Et dinga ko yinda sur les réseaux sociaux qui peut-être toyoki vidéo audio et bimi maman étoile obi ke no moyena ya kuna ezate parce que Belvia kanganga vidéo côté. Anyata qui déjà kuna pa na bino. A tourner na ko tourner, a pesi a pamboli pe bino, a prier pe dans na tournage. Comment est-ce que boza reconnaissante? Comment est-ce que vous perdre ma pédale à bas niveau, moi, vous comprendre que ce qui vous kende wa pina ba comportement na bino. C'est jusqu'à quand? Ba bouzo ba na bino. Posez la tout ciao. La grande famille, beau aimer beau partager. Aimer partager, aimer partager. On a besoin d'artistes qui jouer. Mais bon, tiens, bango, non, il bate, ce qui look ango, ce qui trouve ango look, ce qui stratégie ango ya koloba kenon, oh boebi kenon, a jouer et pas belle vie, n'est bo bengise wana, caméra ezala déjà à côté les mawana. Après caméra, bon bana kozwa déjà ba séquence mike, bo tinda, po yinda. Mais non, on a des stratégies à musalate. Ce qui est bon, mon ta maman et toi la bimaki, c'est parce que vous savez que l'okoana. Il fallait peut-être changer stratégie na binoana. Pour ceux qui peut-être que vous lancez qui peut ba message joana te lors à tournage na maman et toi, hein? Les réseaux sociaux linga ko tomboka ndenge tomboka ki wana te et traumatiser maman et toi la zangi ata moyen ya ko pesa. Le meilleur d'elle. Ce que vous changer stratégie wana te bosaka bo bengi si oyo, bosi bo che wana kaka. Si la ce qui a été en qui ne copie sa mutumbote pas vidéo et bandi wana. Sko nzambe na ngai ba gros mo ebimaka na munoko te. Siko ba comédien yango nde makambu nzambe na ngai. Bosali déjà plan na bino bien ya maman étoile bo solo la bozo solo la papa si la e pa ba ya mani prière bo bandi prière. Siko bino moko lisusu bo indisi. Ola ko bombelo ko moko ezala ta secret ya mbala moko. Ngana moni on dirait ya Dacosta telemela ki bino makasi. Po ya Dacosta malgré kakata onka likolo ne bimaki mbala moko ekomaki quiet sur les réseaux sociaux. C'est comme si Dacosta a imposé que l'oko moko boui. Ce qu'on sorti médiatique ya maman étoile. Mais il fallait Sabino te loko moko le baté. To protéger l'artiste ango o bazo ya ko jouer pa na biso, c'est parce que biso de tozana besoin na bango. To protéger bango. Donc bazo kende kuna ka lokoso ko mona kaka tata mobimba yo wana na pantalon yo wana sa serengi minu wana zo kende kaka bazo filmer yo wana o komi lokwa kizengi moko boye o komi on dirait soki pendenge nini pona soki $250. Batanyo so banayi ko jouer na SBT ozwa mongo wana te na vinao ou encore tant ozwi yango nde bongiseli yo vie ozwi yango mais likolo nango respecter. Respectez. Aimez partager. Hein?
Aimer partager. Bon aimer beau partager. Bato ba bima ki ba eko senga bino ba pardon. Ba bijou la reine la ba fukami na ko fukama. Mutu mobimba zanga soni. A fukameli muninga na artiste. Eh Yeswe. Ah. Yawe nzambe. Namona nanga batu pardon. Les artistes comédiens. Non. Mutu ki obela liboma. Na bino ba artiste comédien. Ce qu'on a foutu mana, il y a ça moutouté, il y a pas ça moutouté. Si vous n'avez pas fait ça makabuguna. Si réellement vous avez besoin de ça artiste. Oh my God. Vous avez un atami. Vous avez dans la grande famille. Vous avez un niveau. Famille Libota, na minute on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ceux qui vous zawana na balufu angwana, vous se renseigner za dépôt nini, beaucoup en contact ceux qui na maman étoile, beaucoup ekokumba biloko naï. Et sili, makamongo pe kendeka bongo parce que to ki ko pendre maman étoile te, pour maman étoile pas bima ki ko finga mutu te, a ki pe ko tombola mutu te. Par contre, a ki ko tia les points sur les i na ba réalité oyo et faire souffrir l'artiste belé na tamulai. Na tamulai. Ayaki peut-être pour la kazaka wana, peut-être vous les abakwiti vous comprendre la réalité, mais non. Bolingi bobo mamutu. Bolingi bobo mamutu. Koto bo finge ntaba mabe, koto bo finge zoba mabe, binonde boza banani sikoyo. Parce que lorsque toi tu incites quelqu'un taba, yosko zanan. Lorsque yozo finga mutu zoba, yosko zanan. Yeah. Si là tu as un problème sérieux, hein, vous avez un virus, moi quoi, ma baie. Si là vraiment vous avez un virus à ma baie, vous avez vraiment un virus à ma baie. Il est temps, il y a où se repentir. Monsieur Azanga Mutema. Bossa la ngo ni. Aimer la grande famille, beau partager, hein. Beau aimer, beau partager, surtout avant de bien week-end. Hein. Avant de bien week-end à Binonion, sur les autres, on a filmé Nabiso, on a déjà filmé Nabiso, le chemin des chaos. Le chemin des chaos, ceux qui nini. Eh, pardon, bâti. Bon, tous à la wana les 16h30 pour un film Nabiso. Tout à l'heure, moins extrait, comme ça, dans ce zone de la Bino. Oh, c'est pas bien comme quoi, Nini. Yo! Yo, comment? Yo, hey, kata. Recontre la rythme na yo, il va biloko dans la raison qui ont dit que loko tie mawa liboso. Hein? Ba tu comme baza ba nyongo na yo. Yo ça rebelle? Yo ça rebelle? Yo! Simba espèce. Alors ça mudinda nakati. Okumisa ke na ba yo baza na terrain na pasa. Na boya kotonga po kotonga ba vie kitara mingi okoma lali na kufi. Tani qu'est-ce qui se passe? Ese exemple tozo pesa. Exemple ni no ya ko pesa ngana kufa ya yo kufa te kakanga. Pourquoi?
Mais mibali nimto bakufaka liboso ti. Mibali bakufaka. Yebi teke mibali nimto bakufaka liboso ti teke na souhaiter oliwa façon ya koloba po mibali ndibake na liboso basi. Na mokilo yo mibali bakufela basi basate. Mwana kama uti bini nguze. Mwana te mwana mwana mono. Yala na moko. Mena sana musala ebengi ngai. Siko fona kanda awa ka fona sola nayo. Na musala na kosola nini eleki. Yo ça rebelle? Yo, yo ça rebelle? Yo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Ça fait très mal. Les autres bandes de films, il n'y a pas de distractions. Pas de distractions, mais on est là. On est là. On a et puis pour $100, il reste aussi à savoir. Hein? Il reste aussi à savoir. Est-ce que ça peut être solo les camarades à Babilo quand on a des potes qui ne pas été aux zong? Pour les abakouis, tu as pour déjà maman et toi, ça fait combien de temps depuis qu'elle est na Kinshasa? Alors aussi mané ba mbongona maman putanyo sur hôtel, maman putanyo sur maman et toi la zone ça toujours ba super. Oya ko sambisa mutu pona ba biloko moko boina depo likambango ezanini. Il reste aussi à savoir est-ce qu'il y a solo pe biloko ngo maman histoire ya maman et toi déjà kana depo tisiko to ki pa itozunga. Hein? Ou bien bonika boya ka pona bo salirié. Et wow. Tolanda nano ba acteur oyo ba kozala na film na biso oyo totala présentation na bango et ça bien wana eza ba artiste oyo azuka ndambwe baza ebele baza vraiment ebele alors famille Libota tozala wana focus toujours sur Belle-Vie télévision de ya moto ya to bando beta ba 100K wana dada de to banda filmer le logo to ne to la mukana tongo bo 100K et comme biso eloko moko mukie si là tu as un problème sérieux dans l'entourage na yo so zo vanda na bato bazo peso conseil te franchement ba o sepela na shit na yo na ba se qui est vrai wana nyonso mbuma mabe bango nyonso ba mbuma mabe bandeko boye mes vidéos bo partager na komi nanga ko shiter na tika na 5 minutes kaka to landa susu doyoka ozobima pe na rigueur nyonso na autorité nyonso no monyo nzi peza oye ko niata mama et toi donc ya yo tango zo ko informer ba tudo ko na dépôt preuve pesate to ki pa ito non tozonga yo za na dundu na ngolo sali boye babiso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola yo bini o Kinshasa lelo komo simba mo $100 o komo telemela pesila ok ça non émission pas ça to le bi que ça to na si le belati e biso sko baba kokto ye o mo soko binisa biloko no te na defo na dada depo na lufu na otinda bana misana ba binisa blono po iloko mima na réseaux sociaux biso sto mima na réseaux sociaux ba binisa pela biloko na yo otiki no biloko na depo na mbongo ko dedwane na mizati tabatu mususu mukolo mo ya zoba vraiment tout cas na yebi sur le bandeni biso poto za ba fille matala nati tozala so to pesi na gauche droite pe ko yeba te
biso tokuta o na dundu yo mama étoile conseil ni biso topesa yo za na dundu na ngolo sali boye ba biso oyoyo to soutenir yo depuis na ngola yo bini o Kinshasa lelo komo simba moi $100 o komo telemela pesila ok ça na non émission pas sarato le biki sarato na sile de la di e biso sko baba kokto ye o mo soko binisa biloko no te na defo na dada depo na lufu na otinda bana misana ba binisa bilono e po iloko mima na réseaux sociaux biso sto mimo na réseaux sociaux to bi peto solo la bien mama étoile petanga kene koleka na plateau kene koleka wana après tout kané bozo ba keno ya alobelaka eyena sila esimba raté mama étoile tango akekuna quelque part mama étoile abimisi pe kaka identité na ye keno aza famille bota ayaki epa na bino peut-être kaka keno boza na besoin na ye pas za na besoin ya balar wana parce que tout fait nombre tout fait chiffre bokoki yango te pour attendre ce qui a les place mususu encore bino bato ba incompréhension encore bino compréhension na bino ezaka trop ba bolinga ka bo meme likolo bozanga bolamu ndenge bozawana réflexion na bino ebandi pa mama na bino tikita yango mona mama bino vandaka na batu te batu nyonso ba camarade ne peza akoli na bango vandi na bango batu nyonso abebana na bango pona nini pona ki incompréhension na ye ekiti pe pa na bino ba fane na ye lelo komi kosimba 100 rand et $100 oye kotelemela sila aya kotelemela sila ye tango azaki na ngola azaki en contact na sila azaki en contact na sila te toloba nyonso ya keno mama étoile ndenge azaki na ngola kouta ne ngola koya na kin azaki na nani azaki na nani o bande kosola na ye o pe apesa ki courage keno kitabo yakabo toloba ngo nyonso Tokyo le bangote parce que maman étoile aza privé a signé un contrat na Bella Production T. Alors on se réserve. Na vérité otoyebi avant maman étoile ou ta Congo azaki en collaboration na nani pe apusa ki ke no yaka boye. To le bango nyonso Tokyo le bango nyonso te bo monde on dit ce pénéni. Parce que maman étoile jusque là a signé un contrat na Bella Production T. A tournaka koto. Problème à maman étoile na Bella Production eza juste reconnaissance. O penza ye moko alobaka o ke non bo mona bato nyonso to monana baza ba ingrat. Maman étoile n'a pas voulu. Bo lamu o peut-être Bellevie a salé là e. Lelo bato ba finga e pona ye. Ndelo kwa salaki c'est tout. Mais le quoi bino plan na bino ezaki keno bo panzane bela na mama étoile. Mama étoile aboyi na ye. Sikota ngozoko est-ce que mama étoile ngo pe azangi mbongo na minicho ya kozwa biloko na dépôt. Toki pa na tozonga. Tozape bato. Parce qu'on lobby très bien, yomoko lobby que non, les locaux komi kosimba moi $100, les locaux komi kosimba moi $100, oye ko telemela sila. Mais peut-être na sima kosimba ba $100 na peut-être pas ça, suis biloko ne pe na dépôt. Maman étoile on n'a pas les choses na minicho bimisa ila biso ka matière ya koloba ce sont ceux biloko ngo peso ozu ceux qui na nos uité. Hein? Oh. Bolingi bobo maman étoile. Bolingi bobo mai. Bino bokanisi ke no atandenge bosali ana ke no nde Bellevie ko bwakisa Bellevie ko bwakisa mama étoile te parce que ça na problème pe na mama étoile te. La preuve ane que mama étoile aloba ki yango très bien à plateau. Abi Bellevie ko to yebisinga ke no soki ba bengi yo kende lisusu. Pona nini Bellevie ayebisa ki bongo? Po azana besoin pe ya kimia ya bato ba longola na mitu na bango ko loba ke no ya kangaka bactère te. Le quoi incompréhension a bien et outil du colo et kiti. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Beau aimer vidéo na biso beau partager. Merci na bande konyon so bazo s'abonner déjà na TikTok nanga. Beau s'abonner et à mon petit bando ça ba live kuna na TikTok et ça là toujours bien. Je vous aime bien pour notre soutien na bino na moni vraiment bolingo na bino. On est ensemble, on est vraiment ensemble. Objectif na biso est toujours focus sur Bellevie télévision. Les loto banda film na biso to betango dada. Tongo tozo la mukabo déjà 100K. Et comme biso eloko moko ya kosara ya eloko moko ya mukie. To be lango souté bande. Focus toujours na Bellevie télévision.
Alors toza wana ba ope bazana ba groupe de prière bo lemba te ko tia Poutine na ba prière. Ba ope baza basali ya nzambe awa bo lemba te ko tia Poutine na prière, c'est ça l'essentiel. Je vous aime bien, bon début à week-end, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.